Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans votre occasion à la émission à Maman Bijou na mkola lelo ngande kola bilo à mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or kande na pometa kibino chaque week-end dozala wana liboso ba téléphone na bino liboso ba télé na bino pona koyeba eloko nini Maman Bijou d'or akolobela bino. Touti koleka na mwa ba émission moko ya kafu ba tuyi ba benginga pona kopesa nga merci na ba conseil ebele o bazwi na kati ya ba émission o Maman Bijou d'or auti ko sala. Touti koleka na émission na biso pona kosolola na ba mama na ba papa oyo ba tretaka ou ba fingaka basi ou mibali ba bomi mabala ba treta bango na modèle moko ya mabe. Touti kotalisa bango touti kotalisa bango ba point mingi oyo ta mususu yo supportaka yango mais ndeko muso ko supporter yango te. To sali ba émission ya bongo ebele na kati ya chaîne na biso pona kotalisa ka batuke mokileza nango trop matata inutile à ofinga mutu inutile à chrétien mutu inutile à ochola mutu parce que oyebi likamuni oyo ye a vivra te. Lelo Maman Bijou d'or na yeli bino kaka ndeko la biso ya mobali na kombo ya belo mavandi na Congo ameki kosalela nga video ko tuna ngabi Maman Bijou o supportera monde wala ndenge nini parce que nga na yebi donc moi si nyoso to azala walo baka ba émission na YouTube wa sala ba émission na YouTube a traitera bino ka mabe. Maman Bijou malgré biso toyebi yo bongo te mais kala nikobeka ko solo la tina makambu na tina ya batu o ba traitera bino ta mususu ba moins sérieuse na tina ya batu o ba traitera toujours batu poto kaka ba femme seule. Maman Bijou ezala ndenge nini Maman Bijou ezali Maman Bijou mondo ozali biso toyebi ke batu mingi basala ka musala wala bazala toujours kaka ba moins sérieuse batu mingi basala musala ndenge mondo bazala toujours ba femme seule. Maman Bijou expliquer biso en tout cas vraiment ezala nini parce que yo kota la monde wana Maman Bijou banda okota la monde wana banani basi ba chrétien yo mabe banani est-ce que aux rappelez ba dérangement ya mabe Maman Bijou mekana okota lesa biso soki batu ba jijaka yo ndenge nini wala ye surtout Maman Bijou d'or na kotia et puis na ko expliquer bino kande na lobaka nga na za Bijou d'or Maman Bijou d'or la beta masolo epesa bino ba conseil yango wana nazo senga na yo ndeko ozotala nga ta musuno nozo courage à s'abonner na Bijou activité Maman Bijou d'or naza ko inviter ota ba abonner na biso baza mukie. Un plus na yo et au la Maman Bijou d'or ba wow un plus na yo et la Maman Bijou d'or bien au foot na yo mbongo te au mona jamais na ndako vandi boye ba kotindela o facture ezala na ngote ko s'abonner ezala ngo gratuit donc commentaire na yo Maman Bijou d'or ezala ngo besoin et puis les sous nini j'aime na yo j'aime on demte osala ki musala Maman Bijou d'or etambola et kende liboso Maman Bijou d'or na sala makambebele na sala ba publicité. Donc, ndeko ozotala nga soza na publicité na yo, na besoin de Maman Bijou d'or asalela yo. Contactez nga la osala publicité ka modèle oyo kolinga. Maman Bijou d'or na beta masolo ba tout soza na lisolo na yo tam soza na besoin que Maman Bijou d'or abeta yango. Ko hésiter te pesa nga lisolo na yo na ko beta yango format ka ndenge yo kolinga. Et puis les sous na sala ba émission ba Amser, na sala ba promotion ba Star, na sala ba promotion biloko ba tout. Maman Bijou d'or na sala makambo belé vraiment donc la table information zo le kana Congo. Na tsara na koyepe kotia ba gag na koyepe kotia ba théâtre Maman Bijou za na capacité à ça interview na mutu Maman Bijou za na capacité à lekisaka eloko na yo na kati ya chaîne na biso donc yango wana nazo senga ka ba 1 plus na bino bo partager ba vidéo Maman Bijou soki ezotala mais no pesa nga vraiment courage chaque semaine ata une fois ba deux fois na leka na ya kosaila na bino ba émission na zongela kolakisa bino ba recette parce que za ba maman mingi baza kotuna neti maman na biso wivine avandi na Zindof atuna nga Maman Bijou ba recette donc ba émission ba recette mingi totika parce que ta mususu ko tiango boye au moins beti penza ta mususu un mois ezaka na 40 vies ezaka na 50 vies donc ezopesa penza courage te so ba émission zotala ma et pesa courage yango wana ndeko soza a besoin vraiment musala Maman Bijou d'or ekende liboso za pe na besoin ya soutien donc za a besoin Maman Bijou d'or yara toujours nazala kala toujours pour na bino
partagera ba vidéo nanga s'abonner ba j'aime ba commentaire le maman la biso Claudine na Aurel ba commentaire na yo maman bijou d'or asepelara le maman la biso Louise moi c'est papa non na colonne ba commentaire na maman bijou d'or asepelara na le maman la biso bijou la blanche na Congo ba commentaire na vraiment maman bijou d'or na moni ça la bien le la Rita moi c'est ya des na Suisse ba commentaire na ça la maman bijou d'or ba bien le la Blandine na Arel moi c'est papa Joujou merci na on a ba commentaire na yo donc bozala na toujours pour nous soutenir nga maman bijou d'or alobi Sabino Mobulu avant d'abord tout na maman bijou d'or na ko répondre ndeko na biso ya mobali na kombo ya kombo ya bel homme à partir à Congo tout ça na bel homme moi ba extrait na ye mukie et puis maman bijou d'or azongela bino nakoka ko expliquer bino pour na bel homme azwa réponse na ye à suivre. Bah juste ma question nanga eza que na yeba maman bijou na musala oyo salaka ya YouTube bato bashizaka na ndeni parce que na yebi bato ebele oyo ba salaka ba émission ba internet sur YouTube bazwa bango nokola ba femme moko très léger bazwa bango ba fille moko vraiment na valeur te mais étant que nga ndenge na moni la rayo na monaka comme ça femme moko trop dure. C'est une femme de caractère. Vous avez vraiment facilité. Mais, na musala na bino nde bosala rango wana, mututu ajizaka bino, boza nokola ba fille moko boye, boza fermeté, puis mutu nyonso akontacte yo, bozomitika. Mais na ndenge na yebeli yo, na ndenge na monaka yo vraiment, na limite vraiment que yo za ndenge moko na ba fille wana, parce que ozaka vraiment trop dur. Mutu ayebi yo te akorapena kofana na yo te peut-être batalaka yo na musika bazo juge yo peut-être ndenge moko na bato wana nayebi te yango soki eza selonga peut-être ngai mpe nakozana na baide wana kino mama bijou aza na ye femme moko boye femme libre aza trop léger mutu to akocontacte ya kozwa ye parce que na internet tout le monde aza na droit ya kokomela oyo nyonso alingi akokomela oyo nyonso alingi parce que eza na internet eza réseaux sociaux. Donc, on a une premièrement, n'a pas wana soki ezaka ndenge ni. Wow, ezaya koyinda. Alors bandeko na ngabino surtout boyoki ndeko na biso ya mobile en tout cas ça vraiment clair. Na ba question na ye atuni mama bijou. Alobi mama bijou ba jijaka bino nyonso tout batu bosala ba émission na YouTube, batu bosala ka batu bolobaka na YouTube, ba jijaka bino nyonso tout mabe. Ba jijarabino ba mwesurie ba jijarabino ba femme donc mitu ekufa ba jijarabino makambo bele mama bijou pourquoi ba jijarabino bongo nasi bolandi de kona biso ndenge atuni mama bijou d'or question malamu ngapo na ko répondre yo loko na ko répondre yo musala oya YouTube eza vraiment musala lokola ba misala nyonso eza lokola ba misala eza vraiment lokola misala nyonso. Parce que tu yaka tu pasaka quand même information au mokili mobimba eza koyoka. Toza ko sala misala eza musala. Donc eza musala eza la batu mususu bayaka koteya awa na kati ya YouTube, eza la batu bayaka kolakisa kolamba na kati ya YouTube, eza la batu bayaka kobeta masolo lokola mama bijou d'or beta mpona kopesa batu ba conseil, eza la batu basala misala ebele, eza la ba film ezoleka na YouTube ezopesa batu mayele, eza la makambo ebele. Donc pendant que tu as dit que mobile que YouTube ezali musala lokola musala nyonso. Si quand tu combina mutu na mutu ayebi eloko nini oyo ayelaka na musala oyo. Donc oui, c'est normal parce que babenga biso ba femme donc au mieux exposé boye donc ba femme mo donc facile à muta à draguer femme mo facile à muta tout monde yo facile parce que to mi bimisi polele la misu ya batu. Mais elingi koloba te ke lokola to bimisi na misu ya batu to lingi ko tia bilongi na biso na ba TV to lingi ko sala boye ke mutu nyonso to sala musala ya YouTube oyo akoki kozala kaka moins sérieuse. Non. Nazongi lisusu mutu la mutu azali na eloko na ye oyo ayelaki kosala na YouTube. Bien sûr, ezala bandeko mususu bayelaki na bango cop. Ayena ye cop abiso na vandi na ngata musu na ndako boye.
nakomona na te nakotala mate tika na kende kuna na tala ma batu babenga nga batu basala nga boy wana eza cop na ye mama bijou alobaka nga na jijara na nga mutu te mutu na mutu ayela ki musala na ye na kati ya YouTube nga na yebisa bino epi na lobaka na bino bandaka leloko donc ya poussa ngai na ye na musala oyo ezali ta mususu kosala ba publicité na bi ba publicité na nga moko eba dozaka ta mususu na futaka mutu na futaka boy na sala bo sepe na bandi ko tsheba publicité na YouTube ka boy dans le vide ezala passe pour na batu ba découvrir nga tika nga na sala boy pour na esala boy donc eza ba boule o mama bijou do azana nga bino pour na ba publicité na nga e pasaka il faut na sala chaîne e bandeli na bandanga na sire ba publicité ya liboso e bandaka ezali ba publicité ta mususu ya boutique ezali ba publicité ya barbecue moko boy na kenda kosala kala na Congo donc la publicité mama bijou do na zaki na posa osala chaîne pour na ba publicité après na linga toujours quoi apprendre ba tout na lobby pourquoi pas na banda ko lamba pourquoi pas na banda ko beta masolo ko pesa ba tout conseil mama bijou do ayaki vraiment na sens ya bongo sa yango na za na sens mususu te na eloko mususu te ona ko ya pour na sala na katikati ya YouTube tellement lokwa na mutu na nga na lobby nga na yela ba publicité na ya pona ko sala musala na nga na ya pona ko teka biloko na nga soki na ye koteka biloko na nga eza teke na ye komiteka donc to suki kaka wana donc mama bijou d'or na lobi tozalaka tokokani te mutu na mutu azali na makambu na ye ezala batu mususu o baya na bakope na bango ayata mususu koluka eloko mususu na kati ya YouTube baza na bango epi bamonanaka mais la plupart na mama mingi na yebi na weko banda kotanga la kombo la bango te baza ba femme sérieuse baza basi ya mabala bayaka koteya bayaka kolakisa biloko ko bayaka kolakisa ba recette bayaka kosala boye donc elingi kolobake YouTube eza musala lokola musala nyonso tout ça dépend ya mutu na mutu partout na mokili ata na misala normal ezala ba musu bokene na société moko boye beaucoup tapé ba femme libre bazana beaucoup tapé ba femme facile bazana donc ezaka na YouTube te biso tozana biso nde ezala makasi parce que mutu azo koya kolakisa bizaleli na katikati ya YouTube ezape na batu mususu omona eta mususu mona na YouTube ozomona ye ta mususu neti film ko likolo mais na vie na eta mususu série aza film ko likolo te mais mama bijou do ngona pesa bino toujours identité na nga ya si tokene na vidéo ti na suka et puis boko découvrir et le revenu mama bijou d'or eloko ni bato bakanisaka mpona mama bijou d'or bokoyeba yango mama bijou d'or wana lobi eza mosala lokola mosala nyonso tu bato bajijaka biso mabe bato bojijaka biso mabe en tout cas bose trompaka toyaka kopase bainformation toyaka kolakisa biloko oyo biso toyebi toyaka koteya toyaka kosala makambo ebele donc soki grâce ta mosusu ya mama bijou bodécouvra flat moko boye maison de passage moko boye na matonge na irebu sans coût mama bijou ta mosusu bonga boye ba flat sur la tête grâce à mama bijou bodécouvra mama bijou sala na salela bino ba anti poison na salela bino ba makambo ebele na lakisa bino ba makambo ebele na kati ya chaîne sans émission oyo boye ba yango te donc toza ba femme facilité toza ba femme soki ndenge nini te mitu ekufa te mutu na mutu azala ndenge na ye mama bijou na lobaka lisusu eza ça dépend ya éducation ebandaka d'abord na ndako na bino ebandi na ndako na bino ekei bokei kozwa yango na kati ya classe bamosusu bazwaka yango na église bato mosusu bazwaka yango na balabala donc mutu na mutu aza na ndenge na ye botika kozijaka mutu nyonso tu oyo azosala émission na YouTube ezali malamu te parce que kama mama bijou nde nalobaka lisusu mwasi moko ta mosu afingisa basi nyonso mwasi apoto moko afingisa basi nyonso youtubers moko afingisa ba youtubers nyonso tu mais biso nyonso tu tozali bongo te mama bijou surtout neti ngai nazoloba makambo nanga donc boko découvrir ngo na kati parce que ndeko na biso atuli ngai mituna mingi oyo ngala koki ko répondre ye penza ya liboso yango oyo merci beaucoup ndeko na ngai yo moko olobi ke mama bijou nga na yebi yo biso toyebi yo ozali mama moko boye ozali dur oza mama moko ozali ferme oza mama moko mama ya caractère oza mama moko oza femme forte oza mama moko ozali olinga ba jeter nyonso to olobi wana et puis mama bijou do aza bongo mama bijou do alinga buzoba te et puis olobi lisusu nini ezala batu mingi lokola basala ba émission ba ya wana ba mitika
donc na ba dérangement ya buzoba balekisaka batala bango na ba dérangement ya buzoba balekisaka tala bango na bapel ya buzoba balekisaka tala bango na ko répondre batou donc baza wana bayebi eloko balingi te mais mama bijou biso toyebi oza femme moko difficile oza femme moko donc oza femme moko ozalaka donc ozalaka jeté donc face na d'abord ezalaka abongo oui ndeko na nga c'est ça. Maman bijou nga face nange ezalaka bongo nga naza vraiment femme difficile naza femme facilité nazali donc pona olokota nga boye penza ezalaka vraiment facilité na mipesaka nzoto na nga respect donc nazalaka o nga naza mama bijou do bandaka na yebisa bino nga donc nazalaka o nga nazali na mikontaka nga moko na kipa makamba batu te donc nalinga ba dérangement ya buzoba te yango wana esalaki eta mosusu bapele mingi ya messenger na yamba yango te bato nyonso to bayebi nga soki obengi nga na messenger nakorépondre yo te soki okomeli ngai message namoni natali soki namoni eza message ya important nga moko nazwi numéro ya telefone na nga napesi yo malgré banimero yango ya telefone ezalaka nango na ba youtube eza ya bato mingi mpe ta mosusu amonaka donc akokaka kosupporte te atala ta mosusu ti bavideo na yo ntina suka mpona récupérer video mingi omona kaka lokola yebi oyo kozalaka donc ozali chroniqueuse olekisaka bémission na youtube alingaka ata mosusu abanda kodérange yo na bamessage ya ezanga ntina alobengo ta mosusu na ba 2 heures na ba 3 heures nga moto ya bongo soki d'abord obengi nga déjà appel moko ya bongo ta mosusu na ba 1 heure du matin 0 heure 23 heures na tout non na bi olingi nini pona olingi aide nini na aider yo soko répondre nga peut-être nazo luka besoin de passage na opeso sikonga mo numéro na nga ya téléphone on atira ngo na ba internet facilement abi contacter nga tam sur le but rosolola soko bandenga ka buzo bana biso mon frère ma sœur obungi adresse oyoye eza adresse mabenga babenga nga la messenger teo otoza bami nga bi oui si tu me dopesi nga sali nga pe na ozongi sa sali bami elingi koloba te ke il faut to banda kobenga na kati na ba 0 ya ba 1 heure donc ndenge ezala so oza na message moko lingo pesa nga très important koma yango na ko répondre na linga ba pela WhatsApp ya messenger te bandaka na bande ko na yebisa ba bonne na nga so na moni oza ko continuer en tout cas na yebisa na lobi so obengi nga susu 2 fois bongo na ko bloquer yo so ozokomela makambo mabe na oyebi so na bi mon frère makambo oyo ozokoma je suis pas là moi je ne suis pas na YouTube mais na Facebook pour na tenter batou soki ndenge nini non moi je ne suis pas là makambo oyo ozolinga soki si tu continues comme ça en tout cas na ko bloquer yo donc na bloquera nga facilement nga pona ko bloquer batou ezala na minute so na lobi no déjà une fois bongo deuxième fois bandeli na bloquer yo nazala nga bongo donc face na nga mutu nyonso to ayebi yango. Donc c'est ça. Pendant que nous la deuxième vidéo, tout le monde qu'on a vu ça comme ça, maman bijou doit répondre bien. En plus maman bijou elle a qui peut vraiment naïe maman moké oh un peu pour excuser ngai parce que n'a pas un peu la vie privée maman bijou naïe ba aux la femme mariée ou bien aux la femme seule. Parce que souvent, tu es bien à niveau de Kili, à niveau de la femme seule, vous êtes tellement trop. Ndenge to soira bino na ndinga ba king donc basi ya poto wana bino ba femme seule de basi moko boyo boyo vraiment valeur ezalaka te surtout na monde internet oyo za rango na éviter maman bijou oza femme mariée ou bien oza femme seule. Ok, merci beaucoup na question kitoko oyo ndeko na biso ya mobali na kuba ya belo matuni mama bijou en tout cas batu nyonso tout balingaka bayeba identité ya mama bijou balingaka bayeba état civil ya mama bijou alobaka na bino na baémission ebele kozala mwasi ya libala oyo kozala femme seule elingi kolakisa te ke comportement ya mutu eza na basi mosusu baza na bango bamarie mais bazosambrouye baza kosambrouye makasi bazosala na bango babétise donc ma vie privée na kaka ndenge olobi na excuse ozokotela ba vie privée ozokotela vie privée na oui bien sûr eza vie privée mama bijou do aliyebisa bino na bala mwana muke donc na bala mwana muke mama bijou aza na bala na ye mama bijou azalaka ndenge wana donc moi je ne suis pas libre question on a eu ko répondre yo vraiment yango wana donc kozala femme mariée elingi koloba te ke yo ndoza sérieuse
Ça va tout nous ceux qui va identité na yo mais yo ça bon quand je suis divorcée et comme ouverture il y a bango pour na ba ndeti ko déranger ka yo mais c'est pas ça mutu muso ko za na divorcé a se paye avant de na bongo donc c'est ça on a linga akolobate na za divorcé na za marié na za célibataire na linga ate comportement na ngani mtu juger na linga abuzo bate na linga ba dérangement ya pamba te parce que maman Bijou alobi aza liberté aza mato ya koyoka ayoka donc ce hôtel le bastati na ngana koma occupé donc c'est-à-dire eza na ba limite na ba limite ya masolo na batu donc ce to so la musala ya ba faire to so la na biso très bien ozo benga pona affaire moko boye pona ba terrain ku ya koteka to teka ba terrain pona tamsunda kumoko maman Bijou a tiaki ngo na YouTube oza bezo sombango tamsusu lingo kende na yo olingo kende na yo congé tamsusu na ki ozo luka maison de passage place à kolala voiture à louer boutique ou benga vraiment au mona sika maman Bijou dans la Argentine soko benga la masolo buzo parce que nga na yebi mondo makasi soko benga la masolo buzo beaucoup ta maman Bijou dans yebi ça stop stop parce que o eza place ya kolinga mutu te o eza place ya bolingo te donc tu me connais pas à peine à ebioté tout ça na ba limite maman Bijou azongeli lisusu kozala célibataire elingi kolobate ke lokwa mutu aza célibataire tika to ke ko draga kaye na ba YouTube et na to tika to ke ko draga kaye na ba Facebook na ba Messenger to ke ko draga kaye so ki place nini parce que aza femme libre donc so ki be mutu aza divorcé c'est la même chose yango ana malamu kopesa respect batu baye baka identité na yo ke olingana o ba blague te naza occupé nazala na tina te muto benga nga pona koya ko déranger kanga naza na site wana te ba dochi baloba donc place wana penza question ala so comprendre te belom lukanga la privé na ko répondre yo naza na tina te ya ko répondre ngo awa parce que oyo awa ezali les réseaux sociaux donc quand na lobeza na batu mususu balinga bayeba vraiment nini na yo pona ba banda ko kote so banda ko déranger ka yo makasi ngana linga ate na tia stop alingi te identité maman Bijou so bolinga boye bango ti na suka tozana bino boye bango un jour maman Bijou dort boye bango identité un jour mais pour le moment je suis pas prête ya la koya koyebisa bino état civil nanga oya mona nga la za marié oui je suis mariée na bala depuis moi la mukie oya mona nga la za divorcé ye kaka oh pas mona nga la za célibataire ye kaka mais eli ko lobaté que si mutu za divorcé même mutu za célibataire za femme facile voilà to leki yango to tia troisième base et puis maman Bijou do azongi la bino lisusu et en plus na part na yo moko ba jugement nini yo zwa o pe yo ko yo kaka parce que na yebi ke bat ba komantaka ba émission na yo ba jugement o yo mona bat ba jugaka yo ba jugako comment ba traitaka yo comment o meka un peu o expliquer biso ndenge bato ba traitaka yo par rapport ya ndenge olikaka na ba émission sur YouTube parce que ba femme à YouTube yo yebi oza na monde wana au monde a ndenge ba réputation na bango eza pena trop vraiment banal eza vraiment donc tinate bato tout bakima bakina ko se retrouver na ba YouTube wana bwana valeur te yonga lina yeba na ba jugement nini oyo zwaka pendant que ndengo sala ba émission non eza pena très suivi la Bidor télévision yonga linga kina na yeba lisusu. Wow. Boyoki question de comme ça mobali a tout ni maman Bijou. Alors bi maman Bijou batu ba jijaka yo ndenge nini. Maman Bijou biso to yebi batu ndenge ba jijaka ba femme ou bien ba signe surtout ba sala ba émission na ba YouTube, ba jijaka bino ba moins série, ba jijaka bango ba moins sérieuse, ba jijaka ba pesa bango valeur te. Maman Bijou do mais kala nkota lisa biso yo penza ba jijaka yo ndenge nini na ba émission salaka na makambo salaka ba jijaka yo ndenge nini ozoka ba menace mabe ya ba kokomela batu ou bien ndenge nini. Maman Bijou do pour na répondre au bien. Ezala batu batreta maman Bijou orgueilleuse batreta nga apesa batu mbote te face na ngeza la bongo nazala air mona seki air mona zongi normal donc nazala muto ba jeter na linga jeter na linga muto déconnecter pas nga na yebisi bino na lobi na linga ba pela buzo bate ndaku na téléphone lela te benganga pour na maison de passage wana na resolola na très bien
benganga pour la voiture à location, benganga pour la boutique, benganga pour la baffaire, benganga pour la buzoba te. Donc maman bijou face wala siko batu yo surtout ba yebi yango ezala vraiment pas si tam susuna muta kota banda kotia ba commentaire ya mabe tam susu muta banda ka ko komela o mabe ko benga yo pona ko yebisa o buzoba parce que face na déjà na la kisa ngo na linga nazala muta ba jeter. Donc nazala elongi na nga ya okanga na tambola nazala tambola tambola tala liboso na tala gauche à droite c'était dans ta liboso dans ta makambu na mi ki paranga moko na ki para batute. Donc comment yo ko ya ko déranger nga. Donc d'abord face ndenge na mi na la kisaka image nanga et ça langa bien pour na batu ba traiter na bonga mabete batu ceux qui ba traiter nga ba pesa nga merci. Merci Mama Bijou, na ba commentaire opesa abiso, merci Mama Bijou, na sepela na émission na ndengo salaka, Mama Bijou bravo, Mama Bijou kende liboso, Mama Bijou zongi sabo, mais pour na penza muto ya ko traiter nga mabe, tamsu na ba émission na nga, tamsu na ba commentaire na nga, en tout cas nga na za na grâce, makambo na vraiment nga Bijou na yebi yango te. Na yebi yango te. Et uta na nini uta na ndenge ngamoko na se respectaka respect o ngamo na mipesaka yango pe bato mokili bazongisilanga na lina pesa au moins exemple muke to uti biso surtout na bangana yo to eba na groupe WhatsApp to uta na groupe WhatsApp Mama Bijou na sala groupe WhatsApp na kota groupe WhatsApp ezala to zara biso nyo surtout na ma copine Yvette na Hollande moi c'est libala ya tongo to zara na ba mama Yvette ba papa Serge to zara ba to belé na kati ya groupe wana. À part wana ngamo nazala na bagu nazala groupe nazala ki na groupe na nga les amis de Bidor na kangiango mikolo parce que ngamo nazala makambo ibele moyena kota ka kosolo ezate na taona te les amis de Bidor na sala ba groupe nazala donc jamais menacer la mutu mo wa bien na privé na nga lo babuzoba parce que tango ko bandaka na episode bito zonga na groupe na privé na nga linga muta kota te. Privé dans ce lieu côté c'est que ça un message très important mais ba message à buzoba soko zongi deuxième fois na ko bloquer mais ça ba tout mususu au monde attend ozo se comporter na yo bien et ça la mutu mususu ta mususu na mêler le bien le bon Mama Bijou yo Mama Bijou donc ndenge za na ngai fona signer azoka na ngai ba menace on a eu menace mais tant on reçoit menace wana en tout cas na silisa monga mo na petenyo so na silisa ngo tam susu lelo journal lelo na tikelo tam susu tana yoka yo idée na yo soki kokoza ndenge ni na yoki yo après na iko comprendre zabi o aye buzoba deuxième fois to bandi susu na lobby en tout cas ça vraiment un risque on a risque parce que na o bloqué hein zonga mutu makambo yelinga ngala zala bongo te hein toza ba ami toza tam su groupe moko tam susu oza abonné na nga osepelande na sala ba émission na ngai to suka ka na ndenge wana donc bandi na yo za na ngo garder bandi na yo na oyebisa yo bongo so ozo continuer en tout cas na ko bloquer mais ba dérangement ba ba juger nga ba ba sala nga vraiment ezala rapport na ngate hein ezala rapport na ngate parce que Mama Bijou do assez respectaka ndé na ko répondre yo yango wana question tout ça ko répondre yo ezalité parce que la question yo surtout de corruption mobile la tuninga na si naza clair na ba question nga respect à la réciproque ceux qui olinga ba pesa yo respect yo peut pesa ba tout respect Mama Bijou do nga na pesa mutu yo surtout respect donc na sepela na musala ya mutu yo surtout asala ka Mama Bijou do na lobaka nga na jija mutu te mutu la mutu azana vie na ye mutu azana makambu na ye Mama Bijou do nga na kipara o yanga makambu parce que mutu yo surtout azana ba charge na ye comment nga za ba charge na ye belé na za makambu na ye belé ba do kipara su via batu non qui parle via ba tout na sala makambo eza bien ponanga donc nazala na solo na mutu na ba limite to zala na ba limite danga nazana moi nazana parfait nazala na be na pe mais na ye ba rapé ko respecter mutu na linga mutu respect danga na pesa ra mutu yo zongi silanga yango so na moni ke yo zongi silanga yango te zo ke na ba gauche à droite en tout cas na lo ba se mieux que tu na bloqué nga yo par rapport au ya kwa mbeta kanga nasi mbala sima lisusu nozozila ba question na bino mutu za bezo tam so poser Mama Bijou d'or question biso to na banda ko répondre bino ba question bondo tunanga parce que mingi bazala na mboka da susu ya Congo mutu okoza na musika osaleli Mama Bijou d'or vidéo poser nga question loko mo lingi na ko répondre yo ceux qui peut ezali ki to vanda boyo poser nga ba question to sala émission naza na po na ko répondre bino ba question na bino surtout Mama Bijou d'or na lobby. Vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais de site banda ko sala ba ja ya ba
ba émission ya boye ekozala teke kaka ebotuna mama Bijou d'or ba question ekoki kozala neti eza na tantine moko ezala ndeko moko aloba na mama Bijou est-ce que tunenga question nini mama Bijou est-ce que pona kobala il faut ozala kaka kitoko na yaka na répondaka bino bon tunanga ba question obenginga soko kosala nga video te otuninga kaka question na musika oyebisinga sujet na yo eloko nini olingi na ya kolobela nakoya na kolobela likambo oyo kotindanga pona ta musoza na besoin ya réponse à likambo wana mama Bijou soki na ya développer yango okoyeba eloko nini ta musozo edérange kayo mama Bijou d'or nazozela ba masolo na bino ndeko moko auti kopesa nga lisolo na ezaki eza vraiment triste makasi mama Bijou d'or na bi masolo ya boye oyo epesi mama Bijou d'or pasi tikela nga na nuta na mekala ko étudier yango na mekala ko étudier yango ndeni na ko beta yango pona eyebana te parce que eza lisolo moko soki na beti yango kaka boye donc ozala dégâts yango wana bozala toujours na mama na Bidor TV bozala jamais dessus na moto ozotala ngata mosusu na osabona te s'abonner na Bidor TV parce que mama Bijou d'or préparer bino lisolo moko ya kafu mama Bijou d'or ngala lobaka na beta masolo na mingi anonyme parce que batu balinga bongo et puis ngamo na linga bongo na linga ba problème te malamu ko kima ba problème ki oluka ba problème malgré to kima rango e yaka kaka mais malamu ka na kima yango bon pona zala na pe pendant que nga ba appel à pamba ekota kate donc boza toujours na Bidor TV boza jamais dessus dans suki ça na ndeko na biso ya mobile na kombo ya Belam yem to suki ça na vidéo so ka suki si après mama Bijou d'or na tina bino ba publicité kokende te zala wana tala ba publicité ya maison de passage na biso tina suka so lingo ke na o congé na Congo contacter nga na numéro e kobima wana et pas na biso to kanga place na réservation na biso zali na ndambo mbongo mama Bijou d'or na o lo balisusu soko sali réservation et pas na biso ozana tana yo ya ko vérifier esika na biso ndako na biso eza na ba étoile belé te mais za place moko ke oui moi na poto ko ke ndozana à l'aise osali séjour na o ya malamu osimbi nzela okei parce que ezali maison de passage la kisi ke yo oye osali séjour na yo okokende mutu mususu akoya donc ndako na biso maison de passage na biso ezali na Matonge na Irebu A37 ozana besoin ta mususu okende kuna ozana besoin avant ça opesa na mama Bijou d'or account na yo benga mama Bijou d'or opesa numéro ya gérante na biso na kombo ya Niclette osali na yo termine rendez-vous na ndeko na biso ya mwasi ok kuna il s'agit au monde appartement ceux qui pèsent occupé au comment la table sous immeuble ceux qui peuvent me à la vidéo ligo ya okota on vérifier aux la tana ya ko vérifier au vérifier na yo après on dit mama Bijou pour la salle la réservation pas ya mama Bijou parce que pas la biso so ko sali réservation au kangisi biso place et que ok té mama Bijou biso to kata à 30% pour nani to kata à 30% to kata à 30% parce que réservation est à la gaso qui osali réservation et pas ya mama Bijou surtout appartement ils a chambre salon cuisine les ala mingi to kangi yango eli ko loba ke mutu nyonso tout ya ko ya ko benga mama Bijou na ba période wana azwa place té azwa place té ta o ya azwa sko place té après yo ye olobi o té zongisaki boye esalaki boye ngala ki kolala na la famille mobali na ngai ngala ki kosala boye biso siko to ko perdre siko biso to linga ko perdre te to kolongola 30% ya ngwana avant ça la réservation et pas la biso siko soko moni ke ok oui ozongeli mama Bijou d'or osali réservation na ba soutien na bino beaucoup ça la biso confiance ne bo pesi biso confiance beaucoup ça la jamais dessus je suis là pour vous na lingi bino mingi to kutani bala sima bye. Mais na part na ngai nde na yebeli yo mama Bijou oza vraiment femme moko oza femme ferme politika te osalaka babiso bawana te je suis mutu moko alinga yela yo na classe oyo bato bayaka wana nde batrepara bango yo na ndimi te parce que na ndenge namonelaka yo oza facile te oza vraiment facile te po olonga pena pe nyonso oza capable de tout yo na yebi te mutu nini yango ya koya kaka boye directement pe pour se laisser faire na ndimi te na ndenge nga namonelaka yo nayebi ke oza femme de valeur femme capable femme responsable malgré bato ndenge batraitaka bino malgré ndenge totraitaka bino basi nyonso bolikaka na internet valeur eza te mama Bijou mais na ndenge epa nanga na ndenge namonelako kaka na ndimi te oza vraiment ndenge moko na bafemme wana na bafille wana tomonaka
sur les réseaux sociaux. Donc, et au salon, bien vraiment, maman Bijou, ceux qui ont éclairci, na bandeko ba traitera bino ndenge wana bato bolekaka sur YouTube oza ba femme moko boye sans valeur, voilà vraiment na habité. Donc c'est ça bambo tibeleka na bato beleko oyo ba Holanda question nanga oyo na biki bino tout boko se retrouver na ba question nanga donc si vous avez une occasion te ya kokota na ligne pour poser la question na biki bo profiter boyoka yango na ba question nanga et ko aider mututu à comprendre que non Maman Bijou est différente, na ba fille et belé, na ba femme et belé, au bazo les cas sur YouTube. Donc c'est un peu ça. Merci. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo sona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique tokota na biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani Occasion, je la champagne occasion à notre tombola. Pendant le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Tout le monde a cadeau dans la maman, je vais la champagne. Oh voilà la musique qui a la musique la bidon c'est vieux vous voulez la moi ya vous va sur c'est pas passé ngamo pela mela mamuke ça bien ouais babi bana poto bien somo yango ndete bisaki bino ya tombola
toza pena awa na ye moko grand pote me Maman Bidor en tout cas ambiance ezoleka kitoko ne lengi ndenge bolingai nde bomo en tout cas bana poto très à l'aise nous omoni bafungoli champagne pa mama tombola ya boye ezala te tombola ya boye nalobi ezala te ezala kaka awa ni par ailleurs chez Maman Bijou Bidor toujours na Inter toza toujours na matonge awa na commune ya Kalamu toza wana Irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega toyebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre faut vendre aux très à l'aise abi Didi Mbole la canadienne faut ça là toza na ba Juliette la cadette awa toza na ba Belo veut dire que eza oyinda la référence j'étais Zali. J'étais tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on avait bien. Sindega toyisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedike eza ya koyinda bato babandi kolia vedike na biso bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numéro 4 alie mpe ya ye mere namoni olia oliengi mere ona mona Sylvia merci bena banini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.